ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na babouton, oza na batache, oza na batampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Tambola mokili omona makambo, tambola mokili bandeko nanga omona ba dossier, kolala kolamuka na ba dossier ya somo ya pasi pe mawa concernant comédien na biso na kombo ya Papa Alain Mabana. Na bandi ebela batu penza balingaka Papa Alain Mabana, ebela batu basepelaka na ye, ebela batu lelo baina ye, ce qui est normal na lobaka toujours na bandeko na biso que 100% batu bakoki kolinga yo te. Eza na batu mosusu bainaka biso à l'occasion de rien. Eza na batu mosusu pe balingaka biso à l'occasion de rien. Alobika tala mama Etoiline wana ilongi kitoko alingi yo. Mosusu makambo etambolaka bongo. La famille tokota na dossier ya Papa Alain Mabana. Lelo na ye penza na dossier ya Papa Alain Mabana parce que ebele lobami. Soki ebele lobami ezalaka toujours musala na biso ya koya. Toyeba Papa Alain Mabana abanda makambo ya théâtre depuis kala. Aza mutu alelo te na kati ya théâtre. Soki na koloba keno Papa Alain aza mutu ya sika na kati ya théâtre en tout cas wana lokuta. Abanda penza théâtre kala ya makasi. Papa Alain joua na ba groupe ebele, ba bengisa ye na ba zonzinga ebele akindaki ko jouer. Mais ezalaki na maison moko ya production. Oyo penza eyaki kozwa batamoko. Je m'excuse Papa Alain. Maison wana eza bongo Bellard Production. Papa Alain akomaki ko tourner kuna makasi. Eza te que non Papa Alain a signé contrat. Atikala ko signé contrat te mais babando bengisa ye mingi. Bino moko boyebi Poutine de l'écriture la patrona azala toujours na motema. Eyaki ko sala que à un moment donné Papa na biso Alain Mabana plutôt ayaki kolongwa akendaki wapi na groupe ya Jérémy Chabani ya sika oyo Jérémy afongolaki JS Production nde bisika ti lelo Papa Alain Mabana azojouaka nde bisika oyo Papa Alain asinstalla bien que na ba place mosusu Papa Alain bengaka ye mais ye penza maison mère na ye ekoma JS Production. Alors, toyaki kolala tolamuki tomoni kaka ba message, tomoni ba vidéo, Papa Alain zobina na tuna nanu, Papa Alain. Moi c'est Papa Alain, bobende la biso nanu moi c'est Papa Alain. Okoki ko batela agité. Papa Alain Mabana. Kobina oui, je n'en disconviens pas, mais kobina na yo Papa Alain, kobini la kalisusu bato. Eza lisusu normal ten. Pesa age na yo respect.
ni pesa pe respect er mosusu. Papa la zobina. Pourquoi? Parce que il paraît que azui visa ya France. Donc azo kende na France pour na spectacle. Yango papa Alain azobina. Tomoni mwa bato ebele baye koloba ke non ye wana papa Alain afongwami azwi bénédiction na ye ntango azalaki na Belar Production. Papa Alain atikala kozwa visa te. Papa Alain emataki ekitaki. Lelo oyo ye wana epai ya Jérémie papa Alain akomi kozwa ba visa. Azwaki visa akendaki awa Dubai. Sikoyo awa ekomi France. Mais soki azalaki epai ya Bela na minute oyo alingaki azwa visa te. La famille, soyons sincères et honnêtes. Hein? Boyebi bilo mosusu soki nzamba si asinya ke natamboye okozwa iloko emata ekita okozwa ngo. Ata soki okozwa ngo na nzela ya mutu peut-être yo oyo ozokanisa. Okodi kozwa ngo ata na ku moko boye. Mosusu tu connexion ka moko boye eye na nzela na yo mbala moko ozwi yango yo pe oke kobeta tour. Ezalaka bongo. Papa Alain lelo oyo alongwa epai ya Belleville. Na yebisa bino ka ouvertement. Papa Alain atikala kozala engagé epai ya Belleville TV te. Atikala kozala te ke non aza mwana ya Belar Production. Atikala kozala bongo te. Papa Alain azalaki neti ka batu nyonso aye aju. Ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali. Pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka. Benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon. En tout cas, benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numéro na biso kaka ndenge esengeli. Après qu'on jouait, à un moment donné, allez, ceux qui rôle na ezali, bakobenga, ceux qui rôle na ezate, bakobenga te, ezala ki bongo. Yango pour moi na ba film ezate ke non epa ya bela bando jouer na ba film nyonso te. Ezali kana ba film mosusu bo mona papa ale ba film mosusu pe azate. C'était comme ça. Boya koloba te ke non epa ya bela non. Kuna ni eza musala. Soki bénédiction na yo ezali. Et que ozwa visa okende France, ok na yo. Eza bongo. Nga eloko na okamwa kepa ya papa Alain. Moni nga na lingaka je d'acteur ya papa Alain. Nako wanga nango te. Papa Alain tango azalaki na mwasi na ya liboso. Charisme makasi ezalaki. Ki professionnalisme makasi ezalaki. Mais papa Alain lelo oyo depuis mwasi na ya liboso akufa. Lelo akomi na mwasi na yo o mosusu. Charisme na kote ya papa Alain ezate. Ki professionnalisme. Namona ki ya pas longtemps na boya ki ka kosalela makambo wana tomona ki lisusu visa na etango bimaki ya Dubai, il faut bakende Dubai na Jérémie Chabani, mais il fallait voir combien papa Alain azofukela mela Jérémie Chabani. Papa Alain nga na yebisaka toujours ba comédien botika misala na bino
ebenda bato babenga bino. Omoni soki musala na yo ekomi kosala ke bato bango moko ba producteur bango moko bakomi kobenga bino ekopesa bino fierté ya makasi. Vous savez, les gens comme les Dacosta, les gens comme les Pierrot Ndombasi, les Gesho, ce sont des personnes misala na bango esalaka. Misala na bango nde esalaka ke partout bazolula bango. Bango ba okende kosenga te ke non na film oyo il faut ba na yembela ye fo na binela ye po ke ba benga nga na film te. Ozala na ta wana te. Papa Alain na age ozali ozanango. Talaka niveau ya bana na yo ya basi. Bana na yo ya basi, imagine bana na yo bazo bala bango, mibali na bango ba mona bokilo na bango azo binaka binaka. E opesaka yo respect. Hein? Tobo ite, lelo okomi na yo otiki na yo ba théâtre professionnel oyo yo bando jouer, okomi na bagag. Mutu na mutu azalaka na choix na ye, mutu na mazalaka na ndenge na ya komonelaka makambo. Mais na âge na yo wana ezamba bilo mususu papa Alain oyo koki kosala te. Batela penza respect na yo. Ata soki yango visa ebimi ata lelo tolobi ka ndenge mwasi na yo aza na Canada, ka ndenge mwasi na yo ayaki kobala yo, lelo ye kosala keno mwasi na yo asilisi ba makambo azosala kuna abengisi yo kende Canada. Hein papa Alain, cela ne veut pas dire que non obanda kufuka mela mwasi na yo bafukela mekala kaka nzambe. Obanda obinela mwasi na yo, ça n'a pas de sens. Bato ebele bakoya koyebisanga ke aza star mais wana eza kozala star abuzoba. Aza papa il faut mi pesa respect. Aza penza papa il faut mi pesa respect. Aye ba place na ye. Pas seulement respect na bana mike oyo azo jouer na bango, mais apesa respect na bana o bakobalaka bana na ye. Apesa respect na basi oyo bana na ya mibali bakobalaka un jour. Ba mona ka papa wana bando bina tala ba makambo. Bina kasi ata na ba théâtre ango. Ozo bina pona passeport na yo bimi. Bo kende Dubai komi ko bine la Jérémie Chabani. Ata yo moko. Osi yo mona ba Pierrot Ndombasi, ba Gesho wana bazo binaka binaka. Mais bino ba comédien bo mi pesaka respect mususu Bo mi pesaka respect papa Alain na âge na yo wana eza âge akobanda kofuke na meraka batu te. Eza âge akobanda ko binela ka batu te. S'il te plaît. Pesa respect na âge na yo quand même. Pesa respect. Lelo oyo comédienne Theresia bazu ba visa lelo oyo bakei bazo kende bango pe spectacle ya sila bango bazo bini la sila to mona ki mama top ayaki kozwa visa ya Ferregola. Mama top akendaki na concert à Ferregola ya arena. Mama top abini laki Ferregola. C'est tout à fait normal. Soki nzamba koma ke okokenda kapoto na nzela boye e mata ekita okende nango. Mais c'est là epesa yo monopole te ke non o banda ko binela ka mutu. Siko lelo to lobi soki Jérémie azate ou bien Jérémie lelo oya lobi papa le ngana lingi nanga na former pe bana nanga comme nazana bana nanga ba shikito nazana ba oyo na tikala kana bango o banda okende ko fukela melaka batu mosusu. Tika bongo papa. Pesa âge na yo respect. Zala professionnel comme tu l'as toujours été. Zala papa oya mi pesa ka respect. Kanengo zala ki na mwasi na moni na mwasi ya papa Alain oya kufaki. Ba makambo ebele ya papa Alain to tikala ko yoka ngote. To tikala ko mona papa Alain te ke non ye wana azokotela mutu kingandi. Babilo mosusu bo sala ka ba blague na bino kande bo sala ka na ba tournage kande to mona ka papa Serge na ba tournage na bango wana bazo seka ba papa Jingombe oui. Mais ezala te ke non parce que visa ye yo wana bazo filmer yo wana na mandefu apembe yo wana papa mukolo ozo binaka neti likambu neti okweya okufa. Tambola mokili omona makambo tambola mokili bandeko nanga omona ba dossier kolala kolamuka na ba dossier ya somo ya pasi pe mawa concernant comédien na biso na kombo ya papa Alain Mabana. Na bandi ebela batu penza balingaka papa Alain Mabana ebela batu basepelaka na ye ebela batu lelo baina ye ce qui est normal na lobaka toujours na bandeko na biso que 100% batu bakoki kolinga yo te. Ezana batu mosusu bainaka biso à l'occasion de rien. Ezana batu mosusu pe balingaka biso à l'occasion de rien. Alobika tala mama Etoiline wana elongi kitoko alingi yo. Mosusu makambo etambolaka bongo. La famille Tokota na dossier ya papa Alain Mabana.
lelo na ye penza na dossier ya papa Alain Mabana parce que ebele lobami soki ebele lobami ezalaka toujours musala na biso ya koya. Toyeba papa Alain Mabana abanda makambo ya théâtre depuis kala, aza mutu alelo te na kati ya théâtre. Soki na koloba keno papa Alain aza mutu ya sika na kati ya théâtre, en tout cas wana lokuta abanda penza théâtre kala ya makasi. Papa Alain joua na ba groupe ebele, babengisa ye na bazonzinga ebele akindaki ko jouer. Mais ezalaki na maison moko ya production oyo penza eyaki kozwa bata moko. Je m'excuse papa Alain. Maison wana eza bongo Bellard Production. Papa Alain akomaki ko tourner kuna makasi. Eza te que non papa Alain a signé contrat. Atikala ko signé contrat te, mais babando bengisa ye mingi. Bino moko boyebi poutine de l'écriture la patrona azala toujours na motema. Et ayaki ko sala que à un moment donné papa na biso Alain Mabana plutôt ayaki kolongwa. Akendaki wapi na groupe ya Jérémy Chabani ya sika oyo Jérémy afongolaki JS Production. Nde bisika ti lelo papa Alain Mabana azojouaka. Nde bisika oyo papa Alain asinstalla. Bien que na ba place mosusu papa Alain babengaka ye, mais ye penza maison mère na ye ekoma JS Production. Alors toyaki kolala tolamuki tomoni kaka ba message, tomoni ba video papa Alain zobina na tuna nanu papa Alain mwasi ya papa Alain bobendela biso nanu mwasi ya papa Alain okoki kobatela age te papa Alain Mabana kobina. Oui, je n'en disconviens pas, mais kobina na yo papa Alain kobinelaka lisusu bato eza lisusu normal te. Pesa age na yo respect, ni pesa pe respect mosusu. Papa Alain zobina. Pourquoi? Parce que il paraît que azui visa ya France, donc azo kende na France pour na spectacle yango papa Alain azobina. Tomoni mwa bato ebele baye koloba keno ye wana papa Alain afongwami azui bénédiction na ye tango azalaki na Bellard Production. Papa Alain atikala kozwa visa te, papa Alain emataki ekitaki. Lelo oyo ye wana epa ya Jérémy papa Alain akomi kozwa ba visa, azwaki visa akendaki awa Dubai, sikoyo awa ekomi France, mais soki azalaki epa ya Bella na minute oyo alingaki azwa visa te. La famille, soyons sincères et honnêtes. Boyebi bilo mosusu soki nzamba si asinyake na tamboye okozwa eloko emata ekita okozwango. Ata soki okozwango na nzela ya mutu peut-être yo oyo zokanisa okodi kozwango ata na kumoko boye mosusu tu connexion ka moko boye eye na nzela na yo mbala moko ozwi yango yo pe oke kobeta tour ezalaka bongo. Papa Alain lelo oyo alongwa epa ya Belleville na yebisa bino ka ouvertement. Papa Alain atikala kozala engagé epa ya Belleville TV te. Atikala kozala te ke non aza mwana ya Bellard Production. Atikala kozala bongo te. Papa Alain azalaki neti ka batu nyonso aye aju ya sika eye ya kitoko eye Glad Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glad Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glad Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon, en tout cas benga Glad Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glad Beauty.
Formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Après qu'on jouait, à un moment donné, allez, ceux qui rôle na ezali, bakobenga, ceux qui rôle na ezate, bakobenga te, ezala ki bongo. Yango bongo na ba film, ezate ke non epa ya be la bando jouer na ba film nyonso te. Ezali ki kana ba film mosusu bomo na papa ale ba film mosusu pe azate. C'était comme ça. Boya koloba te ke non epa ya be la non. Kuna ni eza musala. Ceux qui bénédiction na yo ezali. Et que ozwa visa okende France okei na yo eza bongo nga eloko na okamwa kepa ya papa Alain moni nga na lingaka jeu d'acteur ya papa Alain nako wanga nango te papa Alain tango azalaki na mwasi na ya liboso charisme makasi ezalaki ki professionnalisme makasi ezalaki mais papa Alain ya lelo oyo depuis mwasi na ya liboso akufa lelo akomi na mwasi na yo o mosusu charisme na kote ya papa Alain ezate ki professionnalisme namonaki ya pas longtemps na boyaki kaka kosalela makambo wana tomonaki lisusu visa na ye ntango ebimaki ya Dubaï il faut bakende Dubaï na Jérémy Chabani mais il fallait voir combien papa Alain azofukelamela Jérémy Chabani papa Alain nga nayebisaka toujours bacomédien botika misala na bino ebenda bato babenga bino omoni soki musala na yo ekomi kosala ke batu bango moko ba producteur bango moko bakomi kobenga bino ekopesa bino fierté ya makasi. Vous savez les gens comme les Dacosta, les gens comme les Pierrot Ndombasi, les Gesho, ce sont des personnes misala na bango esalaka. Misala na bango nde esalaka ke partout bazolula bango. Bango ba okende kosenga te ke non na film oyo il faut ba na yembela ye fo na binela ye po ke ba benga nga na film te. Ozala na ta wana te. Papa Alain na ajo ozali ozanango talaka niveau ya bana na yo ya basi bana na yo ya basi imagine bana na yo bazobala bango mibali na bango bamona bokilo na bango azobinaka binaka eopesaka yo respect toboyi te lelo okomi na yo otiki na yo ba théâtre professionnel oyo yo bando jouer okomi na bagag mutu na mutu azalaka na choix na ye mutu na mazalaka na ndenge na ya komonelaka makambo mais na âge na yo wana ezamba bilo mosusu papa Alain oyo koki kosala te batela penza respect na yo ata soki yango visa ebimi ata lelo tolobi ka ndenge mwasi na yo aza na Canada ka ndenge mwasi na yo ayaki kobala yo lelo ye kosala keno mwasi na yo asilisi ba makambo azosala kuna abengisi yo kende Canada papa Alain cela ne veut pas dire que non obanda kofukamela mwasi na yo bafukela kaka nzambe obanda obinela mwasi na yo ça n'a pas de sens. Bato ebele bakoya koyebisanga ke aza star mais wana eza kozala star abuzoba aza papa il faut mipesa respect aza penza papa il faut mipesa respect ayeba place na ye pas seulement respect na bana mike oyo azojouer na bango mais apesa respect na bana oyo bakobalaka bana na ye apesa respect na basi oyo bana na ye mibali bakobalaka un jour bamonaka papa wana bando bina tala bamakambo bina kasi ata na bateatre yango ozobina pona passeport na yo bimi bokende Dubai okomi kobinela Jérémy Chabani ata yo moko osi omona ba Pierrot Ndombasi ba Diesho wana bazobinaka binaka mais bino ba comédien bomipesaka respect mosusu bomipesaka respect papa Alain na âge na yo wana eza âge ya kobanda kofukelamelaka bato te eza âge ya kobandaka kobinelaka bato te s'il te plaît pesa respect na âge na yo quand même pesa respect
lelo oyo comédienne Theresia bazwi ba visa lelo oyo bakei bazokende bango pe spectacle ya sila bango bazobinela sila tomonaki mama top ayaki kozwa visa ya Feregola. Mama top akendaki na concert à Feregola ya arena. Mama top abinelaki Feregola. C'est tout à fait normal. Soki nzamba koma ke okokendaka poto na nzela boye e mata ekita kokende nango. Mais c'est là epesa yo monopole te keno o banda kobinelaka mutu. Siko lelo to lobi soki Jérémie azate. Ou bien Jérémie lelo oya lobi papa le nga na lingi nanga na former pe bana nanga comme nazana bana nanga ba shikito nazana ba oyo na tikalaka na bango o banda okendeka kofukela melaka bato mosusu. Tika bongo papa pesa âge na yo respect zala professionnel comme tu l'as toujours été zala papa oya mipesa ka respect kanenge ozalaki na mwasi na moni na mwasi ya papa Alain oya kufaki ba makambo ebele ya papa Alain totikala koyoka yango te totikala komona papa Alain te keno ye wana azokotela mutu kingandi babilo mosusu bosalaka ba blague na bino kande bosalaka na ba tournage kande tomonaka papa Serge na ba tournage na bango wana bazoseka ba papa Gingombe oui. Mais ezala te que non parce que visa yeye yo wana bazo filmer yo wana na mandefa pembe yo wana papa mukolo ozobinaka binaka neti likambu neti okweya okufa ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin
osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh Biashara Tokos. Gersh Biashara c'est la qualité. Gersh Biashara bisika masolo ya kitoko.